Mbote ya mingi bandeko. Mokolo ya lelo na yedi bino lisolo oyo kosala bana ya ne Congo esengo, précisément bana ya Angola. Bandeko, ndenge bomoni ngai moko pe nazana esengo. Nazana esengo. Esengo nazana yango ezali po lelo na kolobela bandeko oyo bazalaka fier ya ekolo na biso. Parce que mingi bakimaka ekolo na biso. Parce que bayebi valeur oyo ekolo na biso te. Alors lelo oyo ngai na ye nepsa bana ya ne Congo, bana ya Angola, ke canal na biso kombone yango ana ne Congo. Bandeko canal oyo botalaka yango. Vraiment nazali kosenga natala batu boni bakose enregistrer na canal na biso. Soki na lobi likambo oyo esali yo esengo, click like. Toyebake oyo tozoloba batu bazo sepela yango. Soko moni lisolo na ngai e rappelle yo quelque chose, click like. Toyebake non makambo oyo ezosala esengo. Soko moni pe na sali mo erreur o commenter. Tam suspect likambo ko oyo nalobaki yo ibiango leka ngai. Biso tolobaka engango tulu o sali singa pe o sali commentaire. Bandeko to finga na kate. Mais to sali sana to chama yele esika moko. Yangana bomoni ngai na parlaka mingi sur l'histoire ya Royaume Congo, l'histoire ya bana ne Congo, l'histoire ya ba ne Congo, l'histoire ya bateau qu'on appelait, on les appelle jusqu'à présent bazombo. Bazana passé moko, ils sont tellement riches. Na lingi passé wana et comment na matoi ya bateau. Que les gens découvrent la vérité. Ou peut-être les vérités cachées. Les loyo na ye bandeko ba oyo bako sepela na programme oyo bo commenter, bo cliquer like, bo s'inscrire bana ya Congo. To koma ebele. Les loyo na kolobela ndeko moko. Ndeko wana mwana ya njili. Kombo na ye José Wanduka. José Wanduka yandi fumu putu. Na ilukamba vo fumu putu. Disongele vo yande ovita fumu putu. E baba muteta ngi na ngidioko. José Wanduka. Wakamba di malela. Yeka itetele dioko unu. Ya lolo. Ngenda. Nalingi nazwa linyoko. Oncle Jingle Maimona. Kije sali mon oncle. E unu yetete dioko. José Wanduka visike nima. Na ilukamba bo endioyo bisike nima. Munandinga batana ikamba bo endioyo bisike nima disongele bo pangi. Bisike nima disongele bo musibata. Bisike nima disongele bo ndioto mone bobo. Nadi bwe wunu di bwembazi yandi emono. Vaki mosu tu kala tu vuandila. Tu tome sile mambo. Idina no mona abo endio yo bisiki nima. Apasha bora nkua paka. Ewau eunu nzole kusonge diaga unkaka buyani diaga bisiki nima. Endio ito kukambe unu. Visike nima.
nge monabo nge kaka unangi bisiki nima. Enza dipenge kiesi Jose Wanduka panyama kembote kiao bandeko ngai na salaka fier et puis na linga ka bandeko oyo babomba makate babota makate oyo soko lobi na ye likambo ya mboka ekolo na ye aza fier na yango. Manu Alfonso Keva Kiketa Ntumitangwa Mbutamba mono vo mukokolo ngini nanga ankaka mona abo mono lau ngini nanga kina ulaka ko maukuli bobange mono makieleka ewa manu ewunu mbwene bo ebobele pangyama Jose Wanduka manu Jose Wanduka bisikini mapangi kenangala ko ndio banjila bo ndeko nalobaka mbala ebele biso bangole toza avance na makambo ebele mais kuna to tuke yeto kuna to utukila akutukamba bo watu twakangale yao kanda dengani namuna kindu okatuka mamamu kukotiko kuma nakoti momambo natuluwaka kuna luyalo tutufute nzibu tufute paku nana benge diambo kasi awafide ntoto fete mona po muntu wako bisoto yekoli yango de l'enfance bapara na ndako engeye mbasi kudiako bunu kudiako parce que okoki kosemele na bato mosusu kwa kuchangani uvingile tufutuka kuzombo unanua nekindu kuzombo. Andre Kiamena yekikonga kaka monketo otuka kuna vumiki mvuatu imafuta malubasa mono ntekilo soba luvualu kumbonange wao ntekilo soba luvualu kuna kibokolo ongle jingle maimona namoni lelo nalobela libota nalobela bandeko bazali fier mon vieux grand entraîneur ya catch le vieux Jimmy Dula lelo aza na Angola vieux Jimmy Dula oyo ya catcher muzombo esala ngai esengo ndonda puma noir mwaukulu uni nanga ibene kembote ndonda puma noir oyo ya catcher mukubani kanginange kembote unu diambu ibobile unu diambu diekanda oyo enanga po apangizama enanga po bisike nima bandeko tozala fier na ekolo na biso tozala histoire munene ya koloba ya kurakonte na batu bandeko bana ya njili boyebi muto nazolobela azali ndeko na bino oyo ya France kala soki naza na bonne mémoire akozala ba 41 na France lelo akozala lelo ba 41 na poto na France wana tango ba Victoria ezosalema ba Victoria viva la muzika ba emene ba kimi kwa mambo que son âme repose en paix. Mais eza pasi nakanisi kwa mambo azalaki mutonga na yebaki je me souviens na wuti na Champs-Élysées
na Champs-Élysées na hotel moko ezalaki wana Louis V. Oleki Louis Vuitton okiti mwa muke parce que ezalaki magasin Weston eki na ngambu te, en face ya Weston ezalaki Louis Vuitton. Okiti mwa muke na se wana omoni Louis V, hotel Louis V ezalaki wana kaka na en face ya Louis V. Okasi nzela munene te, pesipela munene te, mais na Louis V kaka wana magasin ezalaki wana ya Gérard Sené. Ya Gérard Sené ezalaki wana. Tango wana Gérard Sené ayaki na 2 magasins. Na kota kuna na somba 2 paires ya Gérard Sené à cette époque. Ya Croco. Alors tu as un rendez-vous na mené à jour ango. Je me souviens na tikaki na père moka Gérard Sené. Gérard Sené mususu mutakina nango kwa mambo. Mené. À cette époque il est qui ba Moule Belé, 18 ans, il est qui? Oui, 18 ans. Tant à son bagage Gérard Sené. Oui. 18 ans, il est qui? Dans ça, perte. Dans ce cas, moi, rappelle, Mouké. Lelo Oyo. Nalingi na parler mingi sur José Wanduka. Bandeko batu mingi baya ba France wana balobaka bafingaka baparlaka sap. Mais bakuta pe ba doyen na France wana ba imaka mwa ebele ya poto wana. Batu longa ba José Wanduka wana. José Wanduka za mutu moko lelo yo oyebi ete oko qualifier ndenge yo linko qualifier d'été, mais aza mwana muzombo. Muzombo pene ya tongo fungu putu. Azaki mutu azalaki na ba Emenea, basali ba Victoria, azaki mutu azalaki na ba Niarchos. Azaki mutu na ba Rive Kono. Ba de Souza. Ba Pacha Lureru. Azalaki na ba Sisi Selenge ba wana tuna otanga bana ba Zombo ba Sisi Selenge bango tu wana bana ba Zombo na totanga ba peti na ngai Alida Libandi wana bana ba Zombo na totanga ba oyo leki ya Manu Fula Douglas Papa Forme wana bazombo na totanga mais José Wanduka akoma na ba 1979 bango na ba France bazalaki déjà na ba ndeko na biso yo tokende papi pepi wana bana bazombo na zotanga bandeko lelo France wana c'est comme si biso bazombo to existaki te kaka bato biso bayaki bango ba existaki kaka bango batalaki boye na unkamba be mono nzombo ngina fuemeni olingi na ba ekolo nini na ba kina za congolais te Congo pesa ya ngai mais vrai ekolo na ngai nazali muzombo donc na ni ya ekolo mususu te biso bazombo tulobaka bo yekala makumbani na kumba wako okumba wongani kumba yako wongani yo kaka lingi yo kaka yo mikumisa kaka yo suko oyo moninga yo olingi kondima yango te mais moninga a existé avant toi ezalaka te moninga existaki avant yo ndima yepe ke yepe existaki yepe ayebi
bolingi bongo te tondi makaka ya bino mesa na ya mabe oya malamu tondi mate lelo yo toko sola kitoko ngana bino toko sola kitoko toko lobela makambo etali mboka na biso bandeko na biso wakamba di malela tozolobela makambo ya mboka tozolobela ke biso tozali ya lolo ngenda sacré pululu nazo raconter lisolo ya ndeko na biso parce que José Wanduka aza mungala te aza muluba te bozomona ye nzinga bato ebele okomona ye na emeneya okomona ye na banani bato oyo bazalaki na ye bapire bato na ye bawabele rango wana bato na ye azovanda na bango nani na njili abosani ye daye na sepeli na lisolo moko ya ye esalaki ngai esengo avandi na poto bambula ebele na poto avandi ayebisaka bato kino nga nazaka ngole bakotaka ye doute lokola ye avoyageki apartir ya Kisasa quelque part ezali kodéranger bato mais non mais yo oza congolais te so oza congolais ndenge no voyageki na passeport na biso yo bacongolais bandeko baza kaka soki 10 soki 9 soki 10 bavoyageki na partir ya Congo bongo congolais baza soki 10 millions bavoyageki à partir ya angolais siko angolais aloba nini kaka yo moni José Wanduka a voyagé na passeport congolais bolingo bendela yango nzela mulai nzoka nde ya visike nima après Kisasa boye ba bloka ye azonga lesute poza mwana muzombo bandeko quelle vision po ye a voyagé na passeport congolais bo freiner ye azonga lesute mais loko bosanaki ye aza visike nima ndeko lobi me koma ngana za mwana ya ntambu parce que ntambu ikosi ve akukamba po kosi kwani mwana kosi ikosi ntekelo kosi ikosi etumbu lo kosi pe ikosi kasoba nkanda ko Domingo vetokele kosi banya. Alors José Wanduka akenda na Angola akomi na makela boy mboka oyo ye ayebaki te akotima na liboso makela yango oyo bandeko biso bazombo te tozali ba descendant penza ya Abraham biso donc basali Adam Abraham Moïse Isaac donc biso tozali ba descendant na bango ba vrai descendant na bango bandeko boyebi ke José Wanduka akomi boloko ebaki mboka te poko ekoki amoni mena kolala wapi na madame surtout lala wapi habité ba para ba yebisaki yeke mokolo yoko chama makolo na zombo na konda fuluki leka koso mutu moni kuzombo unkambi ba muno pisikini bangini nangi muno amona mutu azako leka mokolo moko boya bimila bileki no est-ce que za muzombo atuni iyo zana makela otuna ngasu na za muzombo kutotala mvuze pembe ko boye José Wanduka enketo kumbariki kimbote onkambi bondio to kokola pangiani tishora manu masivi muteta ngina ngidiyoko
viona tuni o me yo uti wapi abiote ngana uti kisasa me mama bisenga ibo na mona mbuta woni nangi ko inkambe ba mono bisiki mina bisiki ni mangini nanga bo enge bisiki ni mangini nangi ngeye tata wana taliete abi enge nakara bisiki kinima nge ekibene ngeye undu bundu mukenge nza undana wanete kunzo na lwa kikunzo luvande bobo avili vwana wa sedia kunani ngeye engeye sedia kunani ngudi yako nani vili kwa tetele dioko wa kanda diama yungivula nani ndio na ngaunata umanu vashko manu vashko mfuatu mwana soba luvwalu yani ndio na kabula garago yani yani wanduka bo mama gao kama bo mono bisiki nima bonge bisiki nima twende mono wiza kuchonga bonge bisiki nima unina wala mutu ngaka bula ngana yani manu vashko ndio manu vashko mfuatu ko mwana soba luvwalu utuka nuni ndeko Manu Douglas yogali solo wa ya wanduka akutenda Manu Vashko baga utuna ye alala kaka boye noko na ye aye autimboka ekutela Manu Vashko ayipite kuno mwana kasi kunakalele kana Manu Vashko Jose wanduka mbwene kiese bo bisiki ni matade ke kufuacho niko ndeko na sepela kitangu yo komi na Luanda balobi portugais yo yebite tende uza angolete libote ya kibabe ndio yo bisiki nima ento tunwani nezombo basala ki billet basali passeport basali makambo tu ozonga ndeko na ngai coup de chapeau José Wanduka l'Angola nous appartient Angola wana eza ya biso ndeko zalaka fier ekolo na yo engana za fier na bino naza fier ya ndeko na ngai José Wanduka naza fier ya Rive Kono naza fier ya de Souza naza fier ya Pacha Lureru naza fier ya Papa Griff naza fier ya Petit Nanga Lida Libandi naza fier ya tant de gens des Angolais au bazali na mokili partout naza fier ya Bipoli parce que les gens ne savaient pas que Bipoli est qui Angolais, les gens ne savaient pas ndeko nanga Wanduka nalaki fier na yoki ke yo accompagner corps ya Bipoli ekende na mboka Kenker Kumer, Matololi, Kenker Kumer, Kenker Kumer. Est-ce que les gens savaient que Bipoli parlait portugais? Bah, il va quitter. Bipoli Visigenima. Bandeko. Nazo meka kolimbe ola kaka. Ndeko. Merci na batu oyo bapesa katoli bakobenga nganleki manka kakulandiko. C'est vrai na vie biso mingi biso kuna peli bazombo donc des Angolais ba kolisi biso na bolingo babi luki konga tomi batela bandeko biso bazombo tozaki ba yuma te mais tozaki batu ya bolingo oyo baza ko te biso na bandako mikolo koya boyoka Manu Masivi po mikolo aza occupé na nazwi tante boyoka Manu Douglas Fula kuluti ya papa forme bango tu boyoka bakolobela masolo soki pandemie oyo esili bokomona bato ebele na koya
Même José Wanduka na koya sala interview kakokola aloba ba ndonda puma noir na koya sala bango ba interview bokoyoka baloba ba manu Afonso Keva kikita ntumitangwa na koya bokoyoka bango bakoloba na kosala bango ba interview ndeko na ngai tozana ba histoire ebele ya bazoba foto raconter bandeko na sina explica ba maman Mobutu ba Marie Antoinette c'était des angolaises, azaki angolaise kabindaise. Bandele, le Viendele, gouverneur ya banque d'Isaïr, il était kabindé. Titre de rappel, le Viendele, le gouverneur de la banque d'Isaïr à l'époque. Les gens croyaient qu'il était Mouyombe. Non, il était angolais, kabindé. Hein? Les vieux Maïni Kangoma, tous ces gens-là, sont des kabindés. Baza ebele. Tous ceux qui na ba sous-directeur ya Onatra. Tous ceux qui na ba directeur mama Savko. Tous na ba tu ebele. Bandeko, yanga bo muninga na zako bongama. Nazo zanga biloko ya mike me kolo ko sunga. Tous soma ba équipement malembe. Yango to seka kalere moko bandeko mususu bosunga kape bomoni mwa ndambo ezalaki botinda yango omonaki appareil ya kitoko ozala possibilité kosomba yango. Pour ceux qui ont des possibilités vous pouvez le faire. Appareil ya kitoko ya filmage ya ezala caméra ezala appareil ya photo et filmaka mbala moko toko passe ezala ba wifi mbala moko vous achetez, vous donnez des cadeaux na bandeko na bino. Tout ce que nous faisons c'est pour le bien de notre peuple. Tolingi histoire na biso et koma na matoi ya batene surtout ya ba ignorant oyo soka melim kona le atondi azako finga muzombo oyo ebili valeur te. Yangana bo moni ngai na teba miziki oyo bilbo yokaka e ba papa Emmanuel d'Oliveira. Baza bangolais boyebite vous êtes on a mituna bino au moment que vous avez rien à voir avec ça. Donc ceux qui osali ya malamu o mikumisi parce que monique non osali ba qualité malamu moninga pe o asali malamu ndimela ki oui yé pas na ba qualité o ya écouter leki o ya ngai e kolongola yo eloko te. Mais ce qui est mon ninga ou l'inko ndima yangote bandi makaka ya bino. C'est là que mon a créé la division parce que moto na moto akolinga pe ala ki sa ba qualité na ye. Na moni Angola abongisa ki 10 avions de chasse a tindika kami bali na Kisasa. Di songelevo naluba avec Hindu malum mona pe. C'est comme ça qu'ils imaginaient ce que les 10 avions on a écouté dans Rwanda. Ce que les 10 avions on a écouté dans Rwanda, les 10 avions on a. Parce que moi je dis non Rwanda mo makimite donc Rwanda na président bango Filitina et si kota ko gitsasa et si gitsasa lu fili kwa kanga. Omoyam mono kamba ikilu kamba bo zombo nakafuema ankaka kota kote mulu avili kitu ke tutu ndiono ukonda kwa nini tu inanga vo kifwetete kizeke vo kweka swamine ni mutu vo katubobeleko kadisongeleko bo ngolo tukondele yetu katukondele ngoloko kasi ntima miemboti katukusonganga ko kikonga tukikonga ngeto. José Wanduka ozoyoka ngai bandeko naza fier na yo ndeko. José Wanduka
tokosalela yo voyage na France opesa biso na lisolo ya Paris wana ya France wana opesa penza lisolo penza ya kitoko ya France poto moni zona mingi yo yebi elelo oyo koma soki okomi na ambassade abi ndio yo mwanet lelo komo ke pena ambassade na bo passeport expiré ok pena basali mususu ko eke Angola ezongi tozana fierté wana po bayebi ke yo penza mwana muzombo ya solo et puis mwana ya putu ya tongo tozana bato ebele tala bato ba sisi selenge mwana nzombo est-ce que banani bayebi yango Pastor Tsimba ozolanda ngai petit na ngai Martis Kudimana Simon Bongo Jean-Marie Mbongo mugwauli na tata mungona tetingi na ngidio Manu Zakaria Mayala Kiala Kubila kuna Irlanda mungona tetingi na ngidio Antonio Lusevikweno Panya Monketo Manzambi Kwetela Jetamba Endio Onketo tuke kunti okonda sengudi okala onda nawo kufi uli nangingeye tikune kutikuna bandeko tozala fier na ekolo na biso bandeko ya ngambu sont nos frères l'exemple est là bomoni président Tshisekedi akena Angola ake kosenga tosala yango programme zalo expliquer les réalités Angola yé que non soki ngindi toko porter bino secours parce que vous êtes nos frères. Chez vous, il y a des Congo qui sont là, qui sont nos frères. Bandeko na pesi mbote ya mingi na libota nyonso partout bozali. Bolingo ezala bosungaka tozali na 0044 740 40 22 3 27. Kimbote kieno luto masala. À la prochaine.